Mbote Nabinoba Sobande Kobalandi Kanaki Télévision et émission sur terrain. Les rendez-vous toujours respectés sur Kanaki Télévision avec moi, votre simple servante, Mifi Kanamboma et Sardou Dimbo, le grand caméraman Babi de l'international Sardou Dimbo Pono. Asima Sola caméra émission sur terrain à Koko Banango Tit Nasuka. Et l'on a nzambende tolo ngakande na merci balobaka. Voilà pourquoi tozonge bino le sous le lot na chef coutumier ya Jello Binza. Il s'est beaucoup déjà présenté. En tout cas, pour nous, on a présenté Libili Menkodi Emmanuel. Pour nous, on a intime au Baïbaka Kala Cardinal. Cardinal pour Zorobet qui Mbote, chef coutumier. Mbote, la femme sage de la presse africaine. Voilà. On a mis Cardinal. Pourquoi on a Cardinal? Non, Cardinal les ala kombo nangaite et tant on a sala mosala ou na sala musique avant famille Vandi Sangai Cardinal les ali titre honorifique faut pas comprendre kombo nangai ezali Libili Menkodi Emmanuel Mikasi Kimpe petit-fils ya Kimpe Pierre Mikasi Cardinal les ali titre honorifique alors ezali titre honorifié motu tant babenga bien député eza kombo motuté pape eza pe kombo ya motuté ezali ba titre honorifique na Zoaka yango c'est lui qui contrôle tous les 4 coins cardinaux c'est ça tina ya sobriquet ou ezaka sobriquet ba pesa ko poza sa musala kitoko to boni boni nazalaka baptisé na kombo wana na fait Monza premier que ton âme repose un peu donc artiste musicien moka legaka na mboka oyo ayembaka banzembo ebele na mboka oyo donc pour bon le pasteur Kofi, le pasteur Monza Premier, le pasteur Carlito, le pasteur Redi Amisi, le pasteur Papa Wemba. Au batala ba pasteur? Ben oui. Ah ok, pour nous matin banzembo. Prédication comme ça, prédication. Voilà, merci beaucoup. Wana toyoki li solo a expliqué tina ba pesa kay kombo ya cardinal, wana cardinal étant musicien Ndouleman, c'est ça. Nazalaka. Voilà, tant azalaki to mon il peut déjà le lo. C'est un chef coutumier ya Jello Binza. Ya mo likambo nga pe ba musicien nyonso ya Congo bakota yango. Ah bon? Likambo na ndenge nini? Mais quand il se soutient mukuse likambo na yo ba musicien nyonso ya Congo bakota yango to ebite. Likambo nini ba musicien bakota yango? Ndenge ba bundisaka ba bundisa pouvoir na ngai. Banda ba vandisanga chef coutumier en 2019. Na ndenge administration esalaki ba erreur ya ko créer pe ba poche pour ba changa ba conflit. Ba musicien tout bakota yango. Mais quand on peut obeta biso pe ka li solo. Siko to komi ma pla masolo na yo pena nya ba conflit wana. Position se ba na pe ka te bakata to bakata te. Te nazela kaka administration ezo adanki ye tombolinga échanger ngamboka. Nazala ka chef coutumier famille de Vandi Sangai. Pouvoir coutumier tala même na loi fixant ya ba konzamboka ba loi fixant ba chef coutumier chef coutumier azala désigné par la famille régnante. Première pièce ya comme sa chef coutumier la famille ali procès verbal. Toute la famille régnante ndé signaga procès verbal investiture ezali ba chef coutumier ba mfumo be pa ina pa ba ya ko investir yo mais comme ngana za na groupement incorporé alors l'état siko ya ko chande manzaka groupement incorporé c'est l'état ndé siko yo a ko reconnaître yo mais si famille reconnaître ki yo ebimisi yo chef coutumier ba désigner yo maintenant l'état siko l'état o ya na sommet abandako comprendre te po oza na sena ngo ba administration ya se elingai kaka madia madia liembongwa oya liembongwa oya chebino trouble allez bango bazoteka bino mabele na bino sena se ba chef du quartier bazoteka bazana conflit conflit a Jello Binza lelo yo administration ya munene se comprendre que libili me wana famille de Vandi Saye to ko changer te mais babundisa ka yende na administration ba comprendre yango. Mais si on dit que Mbinza et tikala suma kambu ya yemoko magistrat suprême na gouverneur à ville ndeba zo solution nango pour ba éviter ba guerre zo sala makote ya bandeko na biso ba ya kababundi kuna na ba ateke na ba nini donc Libili Menkodi azali désigné na famille na ye sika wa seke uzano skona kimia par rapport à ba temps passé pour bandeko bandikana kin ba yebi oleka kana émission sur terrain otalisa ba ka ba promo kuta na ba beta yo ba beta yo ba bundisa yo ba nyokola yo ka pona mabele pona pouvoir o ba famille ba pesa yo ozaki pena na kokoso makasi dérangement même sur terrain alors yango siko to tuni o vanda na penza kimia pour le cas déjà comme na niveau likondo bike wa yo tikali kara gouverneur ya ville province de Kinshasa pena le commandant suprême le chef de l'état
c'est kimia. Kimia ya moto nyonso ezali Nzambe oyo azobatela yo nde yango wana kimia parce que Nzambe apesaki nga kimia te je crois na ko zonga sape bana na classe te na famille na ko zonga bana na classe te so kimia ezali te mais nazana nga kimia oyo na lobi kaka yango wana que depuis 2019 na vanda mais kimia oyo ya administration na zu yango te na nazu yango te pona ba désordre oyo boye mais naza sur le rôle mokonzi na biso mboka zali gouverneur à ville bazali donc naza nanga kimia pe l'état bayibi ke mfumu ye wana libili me donc naza nanga kimia ba oyo balukela ngai ke na tombokaka na silikaka l'état ça comprendre bango déjà donc c'est un peu ça voilà le quoi appelle l'état ça comprendre bango un message pe na ba konza mboka o bazwa ndenge mobiki et c'est naka gouverneur à ville poto ko jamais ko lekisa boye sans que peut taper message na gouverneur pour moi peut même na sendongo bina administration et kata na mbala moko message na ngai na kopesa na bakonzi ya mboka na gouverneur ya ville surtout parce qu'il a géré biso ville à Kinshasa et puis magistrat suprême et pas azali Nzambe bakoko wapesa bango bwanya na sagesse na intelligence baza na ba sens ebele ya komona makambo tanga lali pe l'autre ndoto ya pays tanga lali pe l'autre ndoto ya ville à Kinshasa na memela ngo ndenge nini problème moko grave tozanango ezape eloko mosusu ekolamusa pe bakulutu oyo bazwi chance ya kozwa baposte na mosala ya l'état bayeba l'état ya Congo ezali biso banso yo ngai yende tosali force ya l'état tango belge ayaka abengaka pe chef de l'état te abengaka chef du village chef coutumier eloko ya liboso bapesa bavaleur na biso na pouvoir coutumière oyo ya solo eloko ya liboso na kosenga na bango na baposte oyo bazali na bisika bazali bazwa système ya kotangaka batangaka baarchive oyo belge atika so bakoti na baarchive bakomona badocument neti baarrêté 33 okomona kombo koko na nga balobela ye epai ya belge na etandi ya mabele na ye rappelez mpo na balanzi oyo bayebi te koko na yo rappelez balobela kombo koko na nazali remplaçant valable ya Kimpe Pierre Mikasi premier chef de secteur de Baoumbu oyo l'état belge apesaki poste mais azali grand chef coutumier premier chef de secteur de Baoumbu chef de groupement Djelobinza lelo avant le temps à pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état ezalaki na ba président musu balekaki na mboka tant ba président balekaka na mboka ezalaka na bato ba influence pemene ya ba konzi ya mboka ndenge tomonaki ba chef coutumier MPR basalamaka tango pe l'époque ya président sortant Kabila uto leka ezapela ba chef coutumier PPRD babimaki ba trafic wana yango ndezo pesa mboka lokumu te pomboke tambola malamu esengi pouvoir na pouvoir et vendre en place que ba faut chef coutumier basalama salama za ba près maman naza koloba soki ba détail na koloba ba détail wana nga bon na yebite na zofinga mutu te nazo éclairer nde l'état na biso lelo ezali époque ya chef de l'état azali kasayete azali ndeko na biso Muwumbu hein chef de l'état récemment Félix Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya mboka azali kasayete azali Muwumbu lelo biso surtout bakinois oyo tozali na ville province ya Kinshasa ya gouverneur Gentini vraiment ezali chance oyo tozwi ya kozwa président azali ndeko na biso Muwumbu surtout bino Bawumbu esika nyonso bozali po ba président to bana baboti ngai Mobutu Mongala botama kuna na Bangala Intel boye auti côté autaki Kabila et puis Félix Tshisekedi Tshilombo azali Muwumbu on so boti mona na parisien il est comme abotama na ville na biso Kinshasa et puis chance ya boye tozwi chef de l'état ya Muwumbu tokozorangol so wapi tu vois lelo oyoyo gouverneur ya ville faut vraiment veiller ba désordre ezali ko salama bandeko kuna babomami bandeko bakufi kuna o bakati ba chef coutumier basali boye baza ba être humain po lelo soki mutakufi akozonga lisusu te accueilli déjà c'est déjà trop tard il est temps pour biloko wane zonga lisusu te faut ba gouverneur ya ba ville même gouverneur ya Bandundu gouverneur ya Kinshasa faut ba la séance de travail bazana batu na ba bureau na bango faut batinda batu bakota kota na ba village bayeba ba limite ya batu batu bauti kuna bayeba bundi Bandundu na nini est-ce que mboka wana ezana kati ya Bandundu est-ce que mboka wana ezana kati ya ville ya Kinshasa po bandeko na biso bateke bafununga tobenga bateke oto sangana teke Wumbu boloba teke Wumbu boloba meti biso Wumbu to bénéficiaire na biso pété sikoyo tango ekomi na niveau ke Bandundu babunda
na ville ya Kinshasa faut quand même bakonzi bavanda batala ewuti wapi bandeli wapi ewuti wapi bandeli wapi ceux qui biloko wana peut-être na gouvernorat basalaka ba recensement wana basalaka ba vérification wana koyeba limite ya Kinshasa suki wapi bandundu limite suki wapi peut-être bato bakoko kufate c'est que ba pesi bino ba poste ba bureau bozui eza nango kaka oye na yo koti bureau populika poussière boye obimi okei ceux qui a solo bato wana me ba ministre provincial bazo sala musala bazo rendre gouverneur service ba service oyo ba commune ils ont rendre gouverneur service je crois ba biloko ba mort d'homme ko sala raté ceux qui ba mort d'homme lelo ba être humain ba être cher o nzambe akeli to comme kufa pona ko la biloko mokili eza mala moté faut maintenant président de l'Assemblée provinciale le pasteur Godin Poy faut ba vanda pe batala teto wana to beta na lisolo ka sa situation ya situation plutôt ya o izo le kana bayaka na bateke bazo bunda kuna na kwa mutu wana c'est que to beta lisolo ngo iza ya bango iza ya Kinshasa te iza ya libande iza ya vie province ya Kinshasa te ozo benga président Godin Poy kuna kwa na bokebo komi déjà lisolo kuna mais awa loba to ebite peut-être obeta ba président ba assemblée provinciale ya kuna bisika ba désordre ils peut-être si il y a une idée. Mais tant on a lobby, gouverneur y a ville, azo dépendre na assemblée provinciale, n'est-ce pas? Gouverneur pe Bandundu, azo dépendre na assemblée provinciale ya Bandundu. Tu vois? Maman, na bisa omoni mboka oyo. Mboka oyo ya moi mon ke o na ju chance ya koyeba. Ceux qui au côté même na nzela ya masuwa po o mata, o kende, o komati na Bandundu. O koleka wapi? Soko yena nzela mutuka. Okoleka okotika Kinshasa wapi okobandela Bandundu wapi tu vois so yena nzela mai okoleka ba maluku leki ba mambutuka ba menko so komi na kwa muntu wana ezali bankuo nde bazana kwa muntu wana bankuo bazana kwa muntu na triangle wana bo esala bubification sika ferme général nengalenge ezalaki wana okeba bolobo na fleuve okeba bolobo bayumbi ba kati wana mais soko matina rivière wana oyo bato benga go rivière Kasai non. À partir de quoi monte la rivière Kasai, c'est la rivière quoi? Barbenga ngo rivière quoi? Na rivière quoi nde okomata? On a zakoloba même gouverneur ya ville Chantini Mbakangobe la grand frère azolandanga côté na zakoloba. Ce que mati na rivière quoi? Na rivière quoi wana okomata mo banganda nganda ezali wana so komi na mushi. So komi na mushi. À partir de mushi otiki rivière quoi? Boye koti mfimi. Fimi wana kei mushi oleki banganda wana kati ti okoma na nyoki so komi na nyoki mboka oya so de forest ka basala ka mabaya à partir ya nyoki wana molibampe voilà ce que zongo yesa bisoni nazo laksa siko explication ya mboka o esengi ba gouverneur ba ko sala baye ba limite bo eza wapi nde naza ko expliquer bino na pesi bino histoire ya Congo ya moi mokyo na yebi à partir ya nyoki wana rivière Kaibo Molibampe après emati boye Lukeni okomi na Nkutu Kutu mboka ba defe bimi ombale okomi na Nkutu laki mai ndombe abandi okende bayinongo ti okoleka pe kuna ba mboka oyo okoleka okoma bakiri malala à partir ya mushi wana à partir ya Nkutu wana Lukeni a continué. Lukeni kei petit rivière mo bimi wana Lolabo abimi wana a continué kaka Lukeni oleki ba bokoro. Pour ceux qui to yé na kati kaka ya fleuve wana. Kwa muntu à partir ya kwa muntu. Bakoye bake bandundu abandi wapi asuki wapi à partir ba menko. Na nzela mutu kakuna to yebi ke soko ke na mbankana. Tu vois mbankana oleki ba mai ndombe okeba mboka wana tu ba mbankana wana eza toujours Kinshasa. Tu vois, ils ont toujours Kinshasa. Alors, pour progresser kuna na kati, na bae oyo bazali kuna, ils ont ba bourgmestre bazali kuna, ba administrateur bazali kuna. Faut ba administrateur ba yeba limite oyo ya Bandundu na Kinshasa. Et qu'on cause biso na ba biloko te ba mort d'homme oyo. Tu vois, c'est l'administration ezako la la pongi, ezako salate. Ce qui est sali et sungi ba gouverneur ya ville te toujours to kozana ba perte c'est ba être humain. Tu vois? Donc ce que apport et pas ya mokonzi ya mboka to kopesa ni n'est pas chef de l'état. Tu vois? Les loba to wana ba kufi wana. Bazali ba lecteur ya chef de l'état. Bazali ba population ya chef de l'état. Bazali ba population ba gouverneur ya ville. Tu vois? Pas si yango wana. C'est pour cela ba biloko ba bitumbe salami kuna. Balingaki pe ba koti sanga na bitumba wana.
na Jello Binza. Mais oui, mais oui, maman. Na outi mo moke libanda mboka na tourner na moni que c'est l'administration les autres trouble na ba pouvoir ancestral ya bato. Donc ba comment lokola biso lokola kwa bilanga na bango to article la bango ba salaire soko pesa ka te mokolo wana ba créer sous chef coutumier mususu. Faut mokonza mboka afongola misu. Moni na benga ka chef de l'état tamakanga kanga. Faut mena ba na ko kanga siko ba administrateur. So ka ba administrateur ndo moni ba pouvoir coutumier ko vendre tranquille. Mokonza mboka bazo sala le côté. Bazo chat biso ka ba trouble. Net ngai na Jello Binza ceux qui na ba maîtrise mingi te ba respect mingi te na chef de l'état parce que c'est la zone présidentielle moni nga na mboka oyo c'est mokonzi mboka vandi jamais na kolinga ba trouble et salamate tu vois bazo bundisa ngai libili menkodi mboko ekoma kenda tribunal kenda parquet ce n'est pas bien ils ont pensé ba kulu na biso esengote tout le temps ba mama ba komi kolo tata moi si batambola na ba tribunal batambola na ba parquet ce n'est pas bien ya ngona dénoncer lokoyo soki babiloko yo sala bitumé yo sala mais ali faute administration. Voilà bino siko ba chef coutumier boza pe belé ne kolo Congo démocratique kota la penza mboka na biso kolo Congo démocratique na ba bitumba oyo ndeti ya komutu o siko ekomi penza actualité bokanisi nini boyoka ndenge nini soki pe bozaka na boyoka na keno na ngambu na yo avato keno okuna relation na ezande na ba chef coutumier mususu. Non, ngai vraiment ndenge nazali bo mfumo mbenza ndenge nafana na ngwende na ngai po muta ko changer ngako kwa kimpe azate na ko yina ndeko chef coutumier oyo osala reine na mboka na ekoma. Voilà faut bolo ba chef coutumier oyo peut-être bakota kama makambo ya bato na ndenge ya babe coutumier ba boza ba conflit trop. Non to solola ki yango biso so ba imboka to landaka to yebi to mona kaboza na bokabwani o kuna mona oazala kana o azala na o ye kuna chef coutumier o ye kuna kolanda ete kuna boya pakama boza na boyoka. Maman oza na raison loko lobi wana vraiment wana na ko bafouer yango te oza na raison to lingi siko to meka ko changer biloko wana ici là pour Congo za suna besoin fertilité te Congo za suna posa biloko wana ezala kite mutu na mutu azana mboka naye mutu na mutu a gérer mboka naye soki ndeko moko azana bitumba boko kosanga na bino ba chef coutumier boko ti likambo ya mboka wana bokeite bo sisa ngo cha kimia soki ndeko boye pa azana bitumba bokei bo sangani or ki ya biso ki le plus pur tant ba moni libili me bobe na bandeko nga ba chef coutumier so ba landi kuna administrateur ba ke sangana na ye to chela ye kilo ezana importance te bodo zimutu lokola nga okora jamais ko pikola nga olongola nga na Jello Binza okora jamais ko changer ADN na ngai o kena longa ko kwa Kimpe Pierre bo ko yaka ndebo bandela ki bitumba ndebo ko silisa mais ngai au fond du cœur nazana eloko ko yina chef coutumier moko te na ko yina chef coutumier moko po bia somba kinini pona yina ye importance nini ndenge nzambe na saleli grâce soki nazana sepela lipamboli na ye peut-être lopi nzambe ko pambola ngai tantôt samedi eza ye dimanche ko sala ngai tu vois so kanti biloko wana mutu na mutazana tena mabele na ye eza na mabele na tekana elikuta eza oya tekana dilikuta ngana ko yina ye pourquoi ngai en tout cas au fond du cœur nazana eloko moko ba bete na chef coutumier prévané na uto zala na matanga ya noko na ngai David Matadikibala kufela ki ndeko kufaki lokola azali pe noko na ngai pe nazana lien na famille kuna en tout cas na kendaki nazalaki na noko na ngai. Oui, mais maman na ngai oya boti ba Jean René Golo azali grande sœur ya noko David Matadikibala tant déjà grand frère na ngai Tito Golo azo benga noko nga na ko benga nani noko na ko benga noko na signe respect parce que azali oncle na ngai bandeko na ngai nyoso wana kuna to mona ba Dani Cool bandeko na ngai nyoso ba débat ba nani tout ba frère na ngai ce qui bien ndeko na ngai moko yininga to ko be to wala neti nini na hutu za la lobby et pas ya ndeko na ngai chef de groupement ya Mbenseke Giki Nzonzi auto kufela pe ndeko na ya mwasi na kenda kiti na enterrement tina zongi na mona ki bandeko mususu ba chef coutumier wana siko ngai na bango na salaki na master na ngai ami na ngai na saluer Mangala Bubu na saluer côté azali mbuta mutu na biso doyen noko ya Godelif Bangala Bubu nazalaki na yepe azalaki papa patika la raté na makambo nyonso na benga ngai mwana 15 ans tu vois maman au monde ndenge na zaboye ce qui va chef coutumier tout au comprendre que neti biso ba mutu na 23 communes bande ko na so bateke bana commune moko mais ce qui le likambo zuli chef yi ki na maluko na kendete bo chef yi ke so ayoka na kada mutu te ngana kendete te pour ayaka matanga ya grande sœur na ngai tu vois tele bela musika ya maluko tele ba sacrifice a salaki alakisi aza mutu ya bolingo parmi les chefs coutumiers bazana NT na batu donc toko senga boy ba biloko mususu wana batu azo partager biso zali ba occidentaux hein administration na benga ngo ba occidentaux pour ba intérêt moko boy hein
pour avant diamant il y avait quel acteur. Alors ceux qui bato à l'état pe basungi biso ba mfumu ba commencer la biloko moya koteri ba ke nokuta na mokonzi. Est-ce que tous ces gens là bazo qui n'est pas un chef de l'état, ce sont des chefs coutumiers? Siko ndenge ni nesengeli ko baboke c'est na ngwizalaka o boye barake o c'est un faux chef ou vrai chef. Bino moko entre vous. Ndenge osali lelo émission na ngai na ko préférer vraiment chaîne na bino za chaîne na monene na mboka oyoyo ezapela ba vérité sunga rappel l'état ya mboka. Botambola ka siko na ba village tout na ba groupement nyonso. Botalaka ba arbre généalogique ya chef na chef okotala pe chef mususu muta vande sa l'état. Babundisaka vrai chef po azana ba makokite. Azozo a tenté à côté ka minéré na ye tout temps pour chef côté pour côté ka mabelete bien ya ko collaborer à céder au monde ba vendre la ye ceux qui bolandeli yango chef de l'état ko kanga ba te belé tamakanga kanga ndenga bi état de droit donc bazo sala biso moni mususu tantôt azan avantage ter ko ma place moko boye ba bloquer ba zui usage de faux ba bimisi ba désordre onde yango nde moni bimiso ko sala mort d'homme comme salama balinga ba mekanga ngona mbinza mais nalobaki toujours kaka l'état akobimisa vérité. Donc il y a une commission d'arbitrage. Lelo lobby ba mona beti frappe bango tout arbre généalogique exacté. Bango beti bato ba comprendre quand vous dites na beti frappe bango bato ba comprendre. Na arbre chef coutumier asamba na arbre na ye zala na arbre généalogique na yo. Soko za mwana okozonga toujours na sima mato elekaka motute. Soko zali moto libota wanto yaki par l'alliance ba ko chayo na place na yo. Ndenge to chaki moto na place même président commission a monaki. Na kati wana zaki na bato muso trafic muso na wuti la présidence ayo ko soutenir faussaire. Vous comprenez? Alors, ngai comme oui, naïbi qui est la présidence et bandi pe na bangote, ça na bateau un vrai bateau à la présidence, ça na besoin de vérité, bazali. Et ça pe na bateau le kutaka pour intérêt à mafuta, à nzoi, à miel, va relier na mboka bateau, balanda qui la commission. Moi besoin décision exacte, mais décision est Jello Binza, et ça peut-être na kati ya la présidence, bien conseiller spécial à chef de l'État. Pour ce qu'on va tirer les gars d'administration au bomisa bateau ba oya okufa. Barboma batu robomanande batu akufi na bandundu awawa yango naza ko éclairer l'état ya Congo vraiment au fond du cœur biso mo ba chef coutumier toza bana mekeli susu toza ba mikolo toyeba nini toza ko sala toyeba nini to côté na population na biso parce que naza ko loba lelo vie ya moto ezali moto soko meli mela on est vie na yo mambeta okomi inutile na société ndenge naza ko te toujours même banoyo bazodo do ba bombe ezana ngo malamu te okomi inutile na société tu vois lelo to yeba ni tozo sala toza na bato ebele sima na biso o to kambaka ba fitilité wana Congo za suna posa fitilité te Congo za siko na besoin ba chef coutumier ya solo baza na pouvoir to simba na loboko to za la ini si y a un problème le linge sale se lave en famille na lobi le côté ya bato wana ma benyo so babongisa ngo na kati ya libota na kati ya famille nde président sortant auto le kanamboko alobaki problème ya dialogue en tout cas loko wana na simba ngo makasi partout esika bato bavandi esenge dialogue même na libala dialogue même na société dialogue na compagnie partout maman même na école ceux qui boza na dialogue te même libala o ezanga dialogue ekendaka musika te. Hein? Voilà, si on a eu côté na motuna au pénéda qui préoccupation na sika pona bandeko bazali ko bomana kuna na kwa moto bino kas les vrais chefs coutumiers penser na bino zanini bokanisi penini entre vous parce que baninga bazo bandeko na biso lobi ke eza ba vie ya batu ndezo kufa pe kozonga lisusu te na esika e continuer les kanisini boza nango dans l'ensemble soit pona ko luka ko pesa pena kimia na bandeko na biso ba congolais bazo kufa kuna. Tout d'abord, à part non de pesa qui idée baluka baye ba conduit administration baluka baye ba limite ba village bande ko bandi bazo na ensemble va comprendre mais est-ce que entre vous les coutumiers merci solango pe li solango bo solango na uti lo ba tout à l'heure ba chef coutumier photo téléma en tout cas ba fitilité ça na tinate to téléma to dénoncer na ba obazo sala biso ba mbriema okomona mutu muso biba mokonza bambwa mais azali na entaba azali niao bosunga biso tozana ba chef coutumier MPR ba chef coutumier PPRD nde to boyaki ya IDPS ba bimate to boyi ba chef coutumier IDPS pour eza parti moko exemplaire bazali koloba eza solo maman on naza koloba na yo histoire vraie
Ce qu'on l'a dit bien, au moment il y a trafic, il y a pouvoir, moko boye, mutumoka bimaka chef coutumier. N'attend même il y a président Kabila, biso zoki chance à pousser la pembeni té, zakina batu muso bimaka ba influence wana. Mais azana mboka té, azana village té, to le ba vérité. Mais monsieur va la semblant, bazo kenda ka pa mo konzambo ka na luyenge bokei na luyenge, bozo emporter pouvoir té. Botika na biloko wana. To vanda ba chef coutumier à solo, to simba na loboko na loboko. Tu vois, likamouto lo bananga tout à l'heure, il y a ba bitumba oyo ya ba chef coutumier bolobini pona ba bitumba zo bunda makuna, ba guerre zo sala makuna, ba kamona ka sampu wana. Tozali batu. Kamona sampu ya kalati. Kasi ba yango zo sala makaka ba oyo bundino, eza ba forme moko ti. O ba lokela ngape na mbinza, ba forme moko ti. Mais ba resir nga nangote. Ti ba agresanga ina zoka ba pota na kufa lelo lisu oyoyo. Ezali ba biloko wana ti. Mais soki nga na kedaki na réagir. Ne ba bombi nga na prison, ndenge ba luka ba changa na prison, ba changa photo nga na kufa ti. Po ba vérité na ye nango pona soigner ville à Kinshasa, pour ba désordre. Maman eloko nyonso sans combo ya Nzambe et pour simbaka te. Voilà. Tozala na bo solo. Ata to liaka nye na 12h na kotaki formation pour na nyoko la batu ya Congo. Non. Lelo yo biso tu na morgue ba kobenga biso bibembe. Ozala gouverneur. Ozala questeur ya assemblée. Ozala président assemblée nationale. Ozala président assemblée provinciale. Ozala président sénat. Ozala chef de l'état. Ozala général à taille 25 étoiles dans ma PK. Mais ce qu'on kanisi ke lo ba kobenga yo ebembe. Ah, tino sala badinga mabeza na tinate. So kanisi ke na kokufa lobi. Ozala o pasteur. So kanisi ke lobi na kokufa. Tina to sala mabe kozana tina te. Sala ya malamu na mokili. Mokolo lali bato ebele balela yo. Et loko yo nzambe atinda ki biso na mokili to sande ya malamu. Botika ba pouvoir na ba pouvoir s'exprimer nango. Ebima nango. Nde yango ekosunga Congo na biso pour to emporter un plus na chef de l'état. Et loko oyo ya liboso to kosala pour ba biloko et s'arrêter. Hémorragie oyo ezala lisusu te eloko liboso ezali na kombo tata nzambe mokeli tata nzambe mokeli na likolo nzambe bakoko da se esengeli lisusu na baeglise ezali na mboka na biso Congo vraiment batika na distraction po oyo bazosala wana ekobi distraction batika ba polémique bakoswana nasengi basali na nzambe baza pe nécessaire ndenge papa Simon ki angani pe asambelaka kuna na nkamba ezali nécessaire toza na posta ya prière na bapape ya mboko ba cardinal ya mboko oyo toza na besoin ba mfumu ba pasteur moto ya Satan ate moto ya nzambe azali te bato tout bazali créé par nzambe po biloko tout même ata pasteur auto lo ba pétage oui alors biloko za réel bo jete bo tika ye na pétage na ye moko nde mokola suka yo kosamba place na ye te mokola suka pe na paradis omoni pena ke mfumuli bilime na nzela paradis na telemi penza boye zela ko mokola suka omona nga pe na paradis tantôt ngam na contrôler ba laisser passer bato ya kota oboye pe pasteur moko ye oboye pasteur moko pa ye bo po kota na tali boye oh pasteur Godin Poyi asala ki mosala l'état esenga ki pe boko pona bonzambe pe l'état pe zalaka pasteur Godin Poyi kota oboye pasteur muso ye boye te pasteur kombo nzela nzela lifelo o tu pasteur bo te bakati makamba ngo malamu te to zo la sous procès ya mbalasima zela mokola suka omona ba aventure na nzela lola zela mama bino kansaka biso ba Satan bango banzambe ngana sengi na basali ya nzambe totika distraction tokende vraiment na mabondeli ya solo nzambe afongola mokonzi ya mboka na biso miso abaksela ya koma te na 12 amonaka musika na nyonso abaksela ba président sénat na biso baati lukwebo na pesi mbote kota zali bapesa ye sagesse bwanya intelligence bapesa ba président assemblée na biso intelligence ba ke na kota na ba géomètre te na tika bato ba jouir na minéraux na bango ville Kinshasa ko to sisi so clôturer batol tozo liaka ba kolomboka ba bénéficier na lokote boye ba ke obozo sala wana fimbo nango ezali ata na bino tata na bana na bino tata ba koko na bino po biso minéraux mabele na biso soki bo comprendre loko wana bo pesi respect na ba mfumu bo pesa vraiment respect po parmi oui rapidement doso ba bon poto comment comme na sou maman na yebi ba konzi ya mboka ebele ba outil intérieur bazali awa ba respecter pouvoir ancestral sans blague même zone ko na général Likulia maman vraiment azana ba respect na pouvoir ancestral au disciple Kasongo le général azana ba respect aux grand frère d'anga général de Kita ba respecter pouvoir ancestral aux wana ozoboka mabanga merci limbi sangai na tangi exemple ya ba konzi ya mboka oyo ba pesa ka respect ba général Igo ba pesa ka respect yé moko chef de l'état aza ko respecter biso mais biso se respecter te tanga benga ba chef coutumier bokeina ba obaza ba chef coutumier te po désordre za siko na ngam cette fois-ci mutako ko veiller biso ngo ezali gouverneur ya ville ce qui vraiment asungi biso
atiaka na l'esprit te ke bazana ya kolala ndenge wana tosilisa sisa biloko esila te asunga biso parce que lelo force na yepe to na besoin nango pas na biso ba mfumu puis yepe ça na besoin force na biso tu vois yepe ça na besoin force na biso même ata pasteur Godin po indenga ça na besoin force na biso biso ko pesa yeba orientation mususu le président assemblée moni boye za chrétien bino ba chef Foutima apparemment vous ne priez pas, vous n'êtes pas des chrétiens, assez qu'on sache chez bino ba chrétienté c'est là pardon bino boza trop pouvoir ancestral c'est là simbi bokoko papa nazo mambo na monaka on bito otambola bino boyebi bokoko mingi mais boza trop chrétienté bon to comme na suka loba na yo kanisi président assemblée président Godin Poyi ayebi bokoko te si azape na ligne ba koko na ye mais liloba ya nzambe ezali malamu esungaka chef coutumier esungaka chef de l'état esungaka gouverneur esungaka mutu nyonso po ozali suprême ezali nzambe po pasteur Godin Poyi ndenga zali wana namonaka ye asalaka mpe bémission mosu aleki micro wana alobelaka yango mpe bamusicien mokili bayembelaka yango mpe bango bateyaka na église adiférenciaka te tu vois ngai nalingaka bapaster ya bongo bapaster lokola ba Denis Lesi ndenge abi pétage na ye wana esali ngai mpe malamu parce que eza koéveille mpe bato na makambo ebele tojugeaka bato te paster elobi te ke non abimaki na lilala efungwami boye abimba moko pasteur Godin Poyi mama pe abotaki ye ndenge mama oyo abota chef coutumier ndenge mama oyo abota moto nyonso biso tuzali bekela mo ya nzambe mateya na ye ateyaka oyo aza na matoyo ya koyoka nde akoyoka oyo aza mpe na motema ya kobomba akobomba ndenge balobaka ngo mais aza mpe moto alataka mpe veste alataka mpe propre message de fin pour bandeko ya Kanaki télévision bolanda yo toyoka toshite ka mokuse kouta na est obaki okopesa bakonzi ya mboka rapport na mokuse 2 minutes kaka yebisa biso jusqu'à présent makambo oyo ngai nakendaki komona kuna nalobaki nakoloba ngo na télévision te mais esengaki bayambanga mpe déjà démarche yango oui naza démarche eza en cours napesaki mpe mwa briefing mosusu esengaki nde mingi nde nakopesa yango mpa ministre intérieur papa Anselo nde nakopesa ye oyo nakendaki komona kuna yango tozovivre awawa nakekuta bato na mboka moko baza na nzela te baza na nini te mwa bomengo baza nango eza na individu groupe d'individu bayabima na komba gouvernement tu vois eza biloko moko bona koloba ngo na télévision te eza biloko oyo nakoloba ngo en clos mais eloko nga na sengi message na ngai ya suka eloko ya liboso mokonzi ya mboka pesa na makambo ebele makambo mosusu ya kolanda yango te eza bagouverneur balanda yango batala boye bagouverneur mpe baza na baministre provinciaux na bango baministre provincial wana nde bakokota batinda batu investigation basala bakota bayeba nini bo ndo moto koarrete hémorragie wana message plutôt est arrivé na basala nzambe chef coutumier ya Jelobinza groupement Jelobinza bino ba journaliste basali na nzambe bosambela pona mboka Congo elongo na bango pe bakoutumier bakosambela pona koluka kimia c'est ça parole d'honneur merci maman nanga bakiselo komoko nanga bakiselo komoko très nécessaire pour na bino rapidement bozali différente bozape différent ba journaliste surtout bino bandeko na ngai ya presse na bano babotami ya lobi ba conflit o lokela biso ezali bato bazo lukango ba journaliste meke aya sali na émission après la même ngo pa ya voisin moko boye chef coutumier collègue na yo ake tala lobaki kutu boye soki ba chef coutumier pe biloba lobesili bango ba conflit ko sila eza susu bino nde bato bozo lokela biso ba conflit boyungola siko ba vrai journaliste na ba faux journaliste en tout cas message commis ba chef coutumier pe bino moboza na boyokani pour que les journalistes ne viennent vous séparer à travers les différentes émissions merci na bino baso bolinga rabiso toko bara kopesa bino musala sur terrain matondi